vraiment na sepeli makasi nzambe abatela bino mokili mobimba tous les peuples congolais. Lelo ezali lisusu frère Romeo Kianga apusani liboso ya batv na bino, liboso ya batelefone na bino, bokota vraiment makambo ebandi baoyo nyonso bazotala biso na bainternet. Vraiment nzambe azala na bino, abatela tous les peuples congolais. Bozolinga émission frère Romeo, nzambe abatela bino, nzambe alinga bino lisusu koleka, aprotéger bino bisika bipai nyonso bozali. Vraiment nzambe ya tata nanga beni Israël abatela bino peuple congolais. Peuple congolais, eloko nazoloba kaka biso tozala na kondima, topesa nzambe confiance, totalela nzambe, topesa ye confiance ndenge azomema biso. Nzambe azomema biso ndenge nini, nzambe azokomisa biso ndenge nini, akosukisa biso ndenge nini. Menga naza na kondima nzambe oyo tozosambela, nzambe oyo tozobondela au jour akokomisa biso na victoire. Nzambe se alongisi biso peuple congolais, nzambe alongisi biso tozala bato esengo. Peuple congolais bozala bato esengo, bozala bato ya mawa te. Likambo ezala ebandeli na suka, tosepela parce que makambo nzambe azosalela biso na mboka Congo. Yaya soki ozomona ngo na misu ya bolimo te eza pasi, mais soki ozomona na miso ya bonzoto okomprendre te, omoni eti makambo ezosimba te. Mais soki okoti yango na monde spirituel okomprendre makambo nzambe azosalela biso na mboka Congo. Nzambe abatela bino, nzambe abatela peuple congolais nyonso place bozali. Natomboli loboko na nga, nazobondela nzambe alola, nzambe bakapasité, nzambe grandeur, nzambe alliance. Merci na makambo minene ezosalela biso na kati ya mboka na biso. Seigneur nkolo Yesu Masiya, tozalaki na kondima te, motolisi biso na kondima, opesi biso makasi, ozobatela mboka Congo. Nzambe alola ozosala makambo ezokamwisa mokili. Elenge tozokontinue kokende, nzambe ozomema biso na elonga na victoire. Tosi tolongi bitumba oyo nzambe alola obimisaka maloba pamba te. Soko obimisi maloba seke oyebi soki oza na bonne chose ozoprepare na vie na biso na mboka Congo. Nzambe alola osali ya bikamwa na kombo na Yesu. Tika te mboka Congo ezala na nguya na makasi ya bonzambe. Tika te nyonso tokosala epesamela biso na kombo na Yesu, amen. Avant na banda mateya na ngai, nazokotana na mwa adoration po ete nzambe abolingo. O nzambe na ngai napesa yo nini, nzambe na ngai napesa yo nini, kolo napesa yo nini, nzambe na ngai napesa, nzambe alola nkolo napesa yo nini, nzambe na ngai napesa yo nini, kolo napesa yo nini, nzambe na ngai napesa bolamu osaleli biso na mboka Congo, nzambe na ngai napesa yo nini, kolo olongisi biso, nzambe na ngai napesa, nzambe alola yo nde mobateli Congo, nzambe na ngai napesa yo nini, yo nde bituma na biso, nzambe na ngai napesa, nzambe alola yo supapa alola, nzambe na ngai napesa yo nini, kolo napesa yo nini, nzambe na ngai napesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Peuple congolais, nzambe azala na bino, nzambe abatela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokonzi ya mboka, chef de l'État, place ozali ozolanda émission oyo. Nzambe abatela yo, nzambe a protéger yo partout okokende. Nzambe a protection, nzambe alliance, nzambe grâce abatela yo, a protéger yo. Yebango kendenge otambola kotambola na protection nzambe. Mokonzi mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, soki nzambe te ezali pasi. Nzambe tosambelaka tosambela nzambe lokuta te, nzambe azoyandola, nzambe azobatela azoprotege yo.
mungunda moko akotikala kolonga yo te, mutu moko akotikala kokoka yo te, parce que biso tofandi quelque part tozobondela mpona yo. Nzambe apesi yo makasi, oza visionnaire. Nzambe apesi yo visionnaire, parce que osala vision na okokisa ngo na kati ya mboka Congo. Kobanga eloko te. Napesa prophétie na loba yo oza nanu. Muta longolo aza te oza nanu. Il faut kokisa posa motema na mboka oyo. Ba vision ekokisama na kombo na Yesu. Makomi ya lelo tozokende na makomi ya makasi. Bien aimé, lelo biso tobengaka Abraham. Abraham tata bekolo. Abraham ayokaki mungongo ya Nzambe. Abraham ayoki mungongo ya Nzambe. Nzambe ayebisa Abraham, longwa na famille na bino na ndako na bino, kene na mboka nga na kotinda yo. Nzambe era bengi Abraham, azoyebisa Abraham maintenant baniko kolakise ba makambo minene kosalela Abraham. Ayebisa Abraham, kende na mboka nga na kotinda kokomisa yo tata bekolo. Na kokomisa yo source à bénédiction. Bien-aimé de le Seigneur, tozali na Genèse chapitre 18 verset 10. Nalobi Genèse chapitre 18 verset 10. Bien-aimé de le Seigneur, kuna na kati ya verset makomi ya Nzambe ezali koloba nini? Makomi ya Nzambe ezali koloba Abraham ayoki vua mungongo. Mungongo ezolobela Abraham, longwa na ndako ya tata na yo, longwa na mboka na yo, kene na mboka nga na kolakisa yo. Soko komi na mboka na kolakisa yo, na kokomisa yo tata ya bekolo. Na kokomisa yo source ya bénédiction. Muta kopambola yo, nga Nzambe na kopambola ye. Muta komodiri yo, nga Nzambe na komodiri ye. Wana ezali Nzambe azoyebisa Abraham. Na pesi verset, parce que tokita, bien-aimé na lobaka, émission Frère Roméo, il faut uzala na Saint-Esprit. Uzala na écoute, ya molimo pour comprendre makambo na lobaka. Tozokende na mboka na thème na biso ya Congo. Peuple congolais, Nzambe alaka biso mabele ya Congo. Nzambe apesa biso bozwi na mboka oyo avec cause. Tango Nzambe alobi na mboka Congo, ekozala source ya bénédiction. Ekozala source ya ba minere. Ekozala source ya biloko nyonso, matière nyonso na monde bakoluka ngo bakozongo na kati ya RDC. Ezali source. Nzambe nde mutu alaka biso na mboka Congo. Ya lobi mboka Congo ezali mboka mo ekozala béni. Mutu akopambola pays, bino ba pays boyoka. Nzambe azoloba na Congo, mutu akopambola Congo, nga Nzambe na kopambola ye. Mutu akomodire Congo, nga Nzambe na komodire ye. Bino ba pays oyo bozo modire Congo, Nzambe azo modire bino. Boko kauka. Tango bozo bunisa Congo, bozo kanza bozo bunisa Congo, bozo bunisa Congo te bozo bunisa Nzambe. Peuple oyo bobomi ngonga mulai makila ba Congolais tangi na mboka ongo mulai, bozo yeba te bomona ngo kaka neti ba black. Me boyeba ngo ezali Nzambe telemi. Nzambe azobeta sete, azobena bino ba président mususu matoyi. Boyoka oya kofongola matoyi ayoka. Ekomi moment visitation, Nzambe azoloba muta kopambola Congo, ngai Nzambe na kopambola mboka na ye. Oya komodire Congo, kobundisa Congo, nga pe na kobundisa mboka na ye. Nzambe akobundisa bino, akobloke, akokausa, akokausa biloko na bino nyonso. Biloko boza nango Nzambe akokausa ngo,
nzambe akomodire bino parce que bino bozomodire Congo, bozobundisa Congo, boyebi te source nzambe ndenge aloba na Abraham abikende na kokomisa source ya bénédiction. Nzambe aloba na Congo, Congo ezali source ya bénédiction. Tango ozobundisa Congo, c'est que ozobundisa nzambe. Bien-aimé le Seigneur, tango nzambe ayebisi Abraham na kokomisa yo source ya bénédiction, na kokomisa tata ya bekolo, biso toza ba génération ya Abraham par la foi. Tika tena yebiso peuple congolais, mabela Congo nzambe alakaki yango. Nzambe aloba mboka oyo eza mboka kolela te. Omoni bapasi to bana komona bagere oyo ezalaki kata nzambe alingi esalama po ete ntango ozotelema ekamusa bango. Lelo bapresident nyonso bakamwe, Kagame akamwe, États-Unis akamwe, France bakamwe, bakamwe bazoyeba te bakokende wapi bakosuka wapi mayele na bango. Nzambe asilisi mayele na bango. Yaya peuple congolais bolela te na lobaka bolela te. Nzambe ye moko akokanga mitema bakonzi wana mpo banyokola biso mpo ntango azotelema mutu moko akosimba za te. Tala lelo nzambe atelemi na mboka Congo, babitumba nyonso baluka mpo baboma mpo badétruire, lelo bango moko bakomi neutralize. Baza suna force te na kombo na Yesu, force na bango esila bakenda kosimba place basimbaka te. Babosanaki. Bien-aimé le Seigneur, tika na yebisa yo mutu asalelaka nzambe il faut aza na humiliation, il faut andima humiliation. Kisekedi andima humiliation, bafingi Kisekedi, balobi liloba loba Kisekedi, bafingi balobi